Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et dépend de la air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino na ba poste téléviseur na bino. Voilà. J'espère que nous la grande famille vous allez bien. Kota aimer partager. Beau supporter biso la grande famille. Voilà, famille Libota shalom. Les péchalov on est ensemble la Chine et voilà. Bande kota on a zonga, c'est parce que nazo yoka ya koyoka. Na yoki ngape na ye. Alors famille Libota bo supporter biso, penza biso. Alors biso nyoso famille Libota toyebi ke no toza na film na biso moko tozo tala na Belleville télévision na titre ya Mia Coupa. Lelo tokotala 9e épisode. 9e hein? Non, attendez. Ya lelo tokotala 9e épisode na biso. Toyebi te tokomi ko chité hein. Déjà lelo tozo tala 9 comme pour dire que non tokomi ko chité. Ya koloba ke no film ekomi ko kenena ko sila. Alors tozala wana pona totala to découvrir ba sort ya ba La Rock, ya Cardozo, ya bandeko nyonso ya Vini, ya Sylvie, tozala ebele wana lelo poto yeba ba sort na bango to ebite soki kosila na 10, soki kosila na 12. Alors ngai musana ngeza kaka ya kobeta sete ya koloba bandeko filme kuna tokende kotala filme na biso za filme mo kitoko bandeko, c'est juste peut-être que non batu balingi futilité mingi. Batu balingi futilité mingi. Filme o tozotala na Belleville télévision eza filme moko o ezo édifier ezo fongola makambo ebele. Leti kaya ya La Rock. Eza kamoko boye ya bana mibali o bazaka pe na conscience ya koloba nazo violer. Bon mususu ezaki esprit mabe. Mais ya La Rock koloba te ke no ezaki esprit mabe ya La Rock ezeka bato azana mutu azaki mutu aloyenge elobi Vini donc otikikin. Donc osali loyenge na kini ti oye kokende na mboka. Toyebi pete soki peze esprit soki pe ndenge nini ekende ka ndenge ezokende wana. Mais ezana leçon moko il faut ko tirer na kati ya koloba keno ba biloko wana ezalaka na ba retomber. O violer ba biloko wana ezala na ba retomber. Peut-être yekutu parce que ezape kutu ezana mboka. Ezape mususu keno ezape mboka te pe osali ba makambo wana okozwa pe ka toujours ba retomber. Tolo baka teke non na mboka ndenge bazala bato babikila et voilà yango wana zu ba retomber na non eloko wana kaka osali eza déjà kaka mabe retomber ezala kaka okofuta ngo kaka plus tard soki yo futi yango teta musubana na yo bozolanda bandeko. Alors comme pour dire que non tableau nyonso eza kaka na leçon to keneti pas maman nani mama top comportement mama top ezala ki bien te. Et pas maman top bosui nini. Maman top aboyaki Sylvie. Soit disant que non Sylvie asabima kina mobali aboti bana mibale mona na koki ko bala yete voilà bomonaki façon maman top pardon asaki nini a se comportaki vis-à-vis na nani na Sylvie. Na bana Sylvie bazaki wana. Donc elle s'est même pas rendu compte à koloba que non bana bazaki wana a touti na eka abordir. Leçon nini bozui wana pas mama top azaki aza mama mabe. Parce que ezalaki même pas donc ezana babiloko mususu dans la vie yoka histoire ya mutu. Soki eza histoire ya pasi compature na mutu. Pesa e conseil encourager mutu.
mais mama top comportement na ye eza comportement moko ya ko condamner ba fille o bazana bakalo kwa ba Sylvie bazo se retrouver ebelé na sa moyi oyo baza toujours rejeté oyo eloko komeli bango na vie oyo ezaki na ba propre volonté na bango te eza Tokyo bengango même bon Tokyo lo ba pe quelque part que non accident ou encore Tokyo bengango non parce que ezaki volonté na yete ata soki mususu ezalaka ke volonté na ye ke non ba violaki ete pe kaka ke non abota na ye. Est-ce que ba fille wana ba fille mère wana baza na droit ya ko revivre te baza na droit ya ko bala te nde leçon il faut to tirer et pas mama top totala ka film ndenge to tala te leçon moko et pas mama top il faut que soit ba comportement ya ba mama wana ya ke non mwana no ayeli yo mwana peut-être alinga bala moi fille moko boy jeune fille moko boy azana na ba comportement ya bien azo donc azana ba critères ya bien azo remplir ba critères nyonso ya moi c'est akoloba ke non il faut na bala mais akoma na moi si et pas ba parents mama telemeli il faut que télémeli il faut que dénoncer ba mama wana parce que ba fille nyonso peut-être ba viola bango ba fille pe mususu peut-être ba kutana na accident que non apesi nzoto ne pas moi si et pas mobali asali nini a tiezemi et après asundolié ba fille wana bazana droit ko revivre te bazana droit ya ko bala te nde conseil auto ko pesa nde leçon il faut to jouer pas mama top botala sikoyo confusion bota ndenge nzambe ateyaka mutu bota ndenge nzambe ateyi siko mama top or soki mama top azaki mama moko boyeke non ya mutema munene mama peut-être azala bonzambe na kati na Saint Esprit evana na kati na ye alinga aloba te loko mwana nga memi nani fio ya bota na bana mibale voilà donc ayambi na ye elinga ozala pe peut-être ouverture pe ya bien na kati ya famille tala rejet ya salaki tala rejet yango wana moko na ngambo mama top bandeko na ngana bino tozwa leçon ya situation nyonso ata ye kolongola ko bimisana nango te donc ko agir te mbala moko na musudi ko agir te na sentiment yaka ya liboso wana ya koloba ke non te non prends ton temps zwa temps na yo ya ko réfléchir message eza wana ya koloba ke non basi nyonso pe babota ba viola bango ba o mérité peko babala bango ba fille ebele ba koma isolé pona eloko wana bota Sylvie comportement na ye ou encore bota la ndenge azalaki tangu mama top aboyaki tangu mama top alobelaki e mabe tangu azongaki epa na bango na bana aolela nini pasi wana c'est-à-dire que non ngai naza susu na droit ya ko vivre te pona nini po ba violanga. Est-ce que vous comprendre étape wana vous comprendre et maman Annie asimbi mwana na ya lobi non vanda condamna qui est non il fallait pas kokende na bana parce que c'est qui premier jour mais okobomba pe bana pourquoi nde likambo yango pe yango wana okobomba bana pourquoi yeta mwa keneki pe na bana ya koloba keno ozozwanga oyebi keno na zana ngai na bana na nga mibale et vini azaki a sandimi et pas maman top leçon eza agissement oyo pe bebisaka makambo ebele bandeko tala siko ye wana ake kosenga pardon azangi moya koloba ndenge bandaki kotomboka na tombokelaki Sylvie akoki te liboso ya mama ani asali nini asilami na kosilama wana azangi me maloba oyo elakisi ke non mama ani azwi autorité epa na bango. Or soki ayambaka Sylvie bien likambo oye ko bima la roka bimi papa bana na ngai yo Sylvie akimi mbango ezaki pe moment o balingai ba traiter likambo à l'amiable parce que mama déjà mama top ondimaki Sylvie sko guerre epeli makasi et pas mama nani et pas mama ani poanini atali na leloko ya liboso oyo mama top ndenge rejetaki mwana na ye nzoka pe mwana na yo kaka lisusu nde aviola mwana nanga bozo comprendre likambo yango oyo makambo boy faut kaka na Belle Vie télévision makambo boy kaka pas Belle Vie télévision
La grande famille, beau aimer, beau partager. Ce qui maman top andi maka mwana wana andi maka Sylvie. Bandeko, nandenge secret ko yeba na la rock boye Sylvie amoli papa bananga ye oyo. Tant papa JR bakumbala ki inde na maman top kuna ko kende kotala, ko kende pas ba Sylvie. Je ne pense pas que non. Maman ani alinga boya bango ako alinga autorité wana. Alinga pas kita ba solo la à l'amiable. Parce que oya baby si makambu nyonso eza mama top. Pona nini pona gisement na ye. Pour ceux qui bolandi bien bon mona maman nani Sylvia lobaki bien nga naza na droit ya vivre te, naza na droit ya kobala te, naza na droit ya nini te, vous comprendre? Il y a leçon yango wana na ngabu ya bana o ba viola basi bana bandeko basi o bazwa baleka na ba étape wana eza batu moko baza pe na besoin ya ko vivre. Eze loko moko ezaki volontaire te. Eze loko oyo donc Satan kaka à côté la ki mutu. Alors message eza wana baza na droit ya ko vivre. Baza batu lokola batu nyonso. À part kawana ya viol, à taper que non, moi si peut-être à koutana na ka. Bandeko, vous savez, problème est à la canine. Problème est à la juste car ko comprendre mutu. Ko yokana nu mutu, o comprendre mutu. Agissement ya mama top. Tala ndenge akeko koma siko abana ko tombokati. Ça télé ma kazo tana misisa bo azoloba. Tala pas maman ani ndenge silamie. Yembinga moi si tala ndenge silamie komi ongaikana kiti pona ovanda. Bon est-ce que vous comprendre les sons message eleki wana? Est-ce que vous comprendre le message eleki? Hein la grande famille. Ko tomboko atomboka kiwana. Ngai na silami na makamu mususu zambe. Je vous dis vrai. Nga na silami parce que lobito yebite. Ataka moko soki yelio zana na maîtrise. Zana na maîtrise pour boyebite parce que vini nenga yaki atana na Sylvie wana. Ezaki peut-être déjà occasion ou encore Tokyo le bakeno. Anji kaka nda tinda ki po peut-être pour na la rokata nini atambola. Lokola déjà maman zaki déjà na moto. Maman déjà baby saki o eza top. Yango mona ki pe e bela kite e pa ya vini na nani na la rock. Moto ne tamboli. Tala mbutu ndenge kotaki na ndaku na bango. Allez-y comprendre. C'est-à-dire que non, Belleville Télévision, eza chaîne moko oyo, soko so tala ba filme. Nga kutu tata mbino bolela ka boloba image nini nga kutu na za atakuna te nga na kota kaka na yoka histoire nga makamu na ngeza na yoka na mona nini ezoleka. Boso comprendre la grande famille. Alors c'est au moins ça. Message na nga maman top yango wana penza. Si vous êtes d'accord avec moi beaucoup maman BBC nous sommes d'accord avec toi. Ah oui, maintenant mutazana na ndenga comprendre l'histoire. Ngai ndio na lobeli bino. Voilà. Toko tana na lisolo na memeli bino po na zwata na ngai ebelete na promotion ya film auto tala lelo to ta 9e épisode car dozo to eba to ebite soki ya koloba nini soki ya ko confesser soki ya ko reconnaître tort na ye dozo yeba te Nzambe na ngeza problème hein Poutine et l'écriture umela. Voilà, tozo ngi susu na makambo eza awa bandeko na ba artiste na biso oyo. Après Marina Kobima après pe maman Marie Bololo Kobima bakomi kofinga bango bakomi kobenga bango mitema mabe maman bebe salobi non pourquoi bakobenga bango mitema mabe c'est facile ya koya kobenga bango mitema mabe parce que maman bebe senenge ya zalaka wana afinga ate na côté les ba anti-valeur et puis na ka ko ramener savoir à bato boye bo fingi bango babimi na moni place oyo Marina afinga kité. Maman Marie Bolo, maman Marie Jeanne Bolele, oh na okyo lobakeno, elle était directe na maman lobanae, oh peut-être batumusu bakolobakeno, ya bade ko tout ababordir. Donc yé na Marina différence c'est ça parce que Marina abane ko kanga makambu. Mais alobaki l'essentiel o ezaki sur Karoker. Et puis ezaki lokutate. Oyo Marina lobaki, il fallait yemoko na nou Karine Pala ou encore atia ba chroniqueur na e ba bima ba kasi ko éclaircir que ba bima ba yamba moko ba banda ko finga
babimi bamoko koya kofinga. Pourquoi? Parce que Marina lobaki vérité bongo te. Po biso ana famille libota soki toyebi likambu ke no bake nango mabe. Moi peut-être maman bébé so encore bandeko mususu ba osandeli bakovanda bako éclaircir situation ya koloba ke non ezalaki boye ezaki boye ezaki boye ezaki boye. Nde loko e mankaka ba chroniqueur mususu ba zaka soit disant ba défenseur ou encore ba communicateur ya soit disant. Il faut qu'on y ait ba façon ko communiquer batou. Boya kaka ate pona kopelisa moto. Parce que oh Marina lobaki ezaki vrai o Tokyo lobezaki oui amen. Na likambo elekelaki bango na likambo ekomelaki bango na Karoker. Soki Marina akosaki Karine Pala, elle pouvait peut-être kosala nini ko benga peut-être ba communicateur na epoye pas aoluka vi wana aoluka pe le monde wana. Ole ba bima ba ya koloba keno ya sala mariage de rêve. Il fallait ba ya ko éclaircir. Namoni pe maman epela pe abimi kuna. Bandeko ça fait mal. Ça fait la honte. Batuloko ba maman epela. Maman epela il fallait zata au milieu du village. Azaki mutu moko uzala eza passé yango nazo bana ba Karoker rango wana. Nous on ne fait que vous regarder. To jimele ka abino. To jimele ka abino. Marina là ba abimi alobi ba tuni question sur Karoker toyokaki ba audio ebimaki bongote ebi. Si Marina lobaki lokuta parce que depuis audio ebima to salela kango ba analyse batu mususu na ngambu na bango basaki ni ba sepelaki ya ndenge abimisa alongoli bango na groupe et na message o atinda ki wana o ezaki vraiment message moko ya bêtise message moko ya manquement batu ebele ba sepelaki nango. Souka nango pe balobaki keno to réussir ko kabola ye Karine Pala nanani na makolo poussière ndenge ba mesana ko benga Poutine de l'écriture makolo poussière et les cas qui sur les réseaux sociaux. Or soki peut-être bango bazaki batu lorsque ba message ane bimaki ba biso ba misusu to sela ki yango analyse netinga na telemela ki yango no bi non ça ne se passe pas comme ça. Tant que ba yaya tant que ba maman parce que boza basi boza basi amabala boza na mibali boza pe na bana. Bokaki koko se comporter bongo te vie. Ya objectif o boza nango na Karoker. À part wana to mona ki mutu akoya ko lobate toyoka ki pété. À part biso ba koni maman neto wele la kamatière. Mais batu o ba memeli biso sko vraie version. Ce sont ces deux dames là oyo balongola ki bango na groupe pe batineli bango audio o ezaki ya manquement. Il faut que kozala zoba po audio wana tango batindaki yango ou encore tango ebimaki manquement ezaki wana obetela manquement na maboko jamais kutu. Alors pona koyoka audio wana oyoki yango oye ovandi po osalela yango analyse michana na place wana ya koloba keno audio wana ezanga nde batindelinga okoyoka ndenge nini to réfléchissaka bongo po ngai tango na bima na ya kosala analyse na tchaki nanu ki fanatisme akobake non Marina bazalaka bato ya Belleville bazalaka na nini bato na kaminge pa Belleville non na mi kotisa ki nanu kaka nanu na audio wana ya kolobake non audio o eza ngai BBC ne batindeli ngango mais non ezaki manquement po nga mingi na telemelaki ya kolobake non makolo na bino lisusu na nani te makolo na bino lisusu na Karoker te makolo wana ya banani ya bana ya ba 2 ans 3 ans to 4 ans. Ngana saki analyse na ngana michaki na kati wana na miche na nukeno audio wana ezanga. Effectivement bango pe bandeko na biso mibalana baza pe na mitema pona koloba keno audio wana esalaki bango pasi kolongola pe mutu na groupe bongo ça fait mal to salaka la kati ya ba groupe ya ba WhatsApp ebele awa omonika ba longoli yo oyebi likambo ba longoli yo te epesaka déjà méchant ka soki na kosi ngala zalaka na groupe moko boye awawa groupe ezaki ya juste ya ba date ya ba anniversaire ya bato ya keno jour anniversaire a mutu tel OK to sali mwani ni pato nazaki na kati ya groupe moko ya WhatsApp parce que groupe wana ezaki ke ya ba anniversaire mutu ba tie déjà ba date ya ba anniversaire a bato jour anniversaire a mutu boye ce que ça 2 mois avant boyebi déjà ko se préparer pour ça la sortie maintenant nga naza mutu moko na lingaka vraiment
hein, loyenge moko ya ndenge wana te akobimana bato, surtout ceux qui vous n'êtes pas vraiment na spiritualité. Boza trop mokili. Baza bato oto ebani bien e ba respecta kanga pe na respecta ka bango. Mais lorsque tu vandi bona o sentir que non, eza ben ngai te, je me retire. Au mona bo date komi to bimanga ya na baye nanga air moko. To bima na baye nanga. Ti baye kolongola nga na groupe sans pour autant ko tuna nga. Na yoka déjà kanda po ne balongola nga. Na yoka kanda, mais je suis conscient à koloba ke non. Non, na ba message na bango na répondre raté. Na ba nini na bango ba sorti na bango na kenda raté. Mais yango na basani ba bato balongoli nga, mais nga na sidiki ya koloba ke non, il fallait ta ba benga nga ba tuna nga. Bébé c'est to longolo na groupe parce que toi tu n'agis pas au réagis sakate au réagis sakate na kati ya groupe. Et ça là nga passe. Alors, on essaie juste quand on a fongoli bino pour comprendre que non, si comme Marina, na maman Marie Jeanne Bololé, ba yo kandenge nini. Bo tu ko solo la bien, bo lobi ok fine. Mais bo so ngana ndaku boye, ba boaki bino libanda na groupe, ba longoli bino et puis ba ko enchaîner na groupe, ba ko enchaîner na nani, na audio. Olongoli na nubatu après ozu audio wana otindi na kati ya groupe ya WhatsApp et puis na kati ya groupe ya WhatsApp ne batu bazui batindiki, c'est-à-dire ezaki plan ba yebise ke no yo sala kaka audio tina o kaka na groupe awa et puis groupe iso to ko bimisango e inda kaka ndenge indaki wana pona nini te avant alongola bango na kati ya groupe azui audio atindiki audio ou encore pour na respect na ye na respect ya bandeko basi wana alinga atindeli bango kaka ba audio wana na privé bango mibale atindeli bango na privé après ko tindela bango na privé aye na groupe ya WhatsApp alongoli bango sagesse po mokili tumba mate zaire ningana ndenge ningani wa eningana kawana te. Sagesse, intelligence, eza wapi. Donc, bon sala makambu, na bino moko bozo e bakeno, oto sala bo eza matière e kokote ko inda, réseaux sociaux ko inda. Est-ce que bozo comprendre? Yango moko na tala ka bino ba artiste et comédien. Ezo manqué bino makambu ebele ya ebele. Bozo linga ko s'intégrer te, bozo linga ko apprendre te, vous êtes là quand na babilo komoko boye oya tindika chakal, jalousie keto. Nazo yebate ce que memela bino nini un jour. Nazo yebate. Parce que elle pouvait aussi envoyer audio wana na privé. Atindeli bango na privé ba grande dame wana mibale. Parce que atali na nuye moko capacité, atali na likambo ngo bi likambo eko inda kaka. Ah wow. Pour na respect na respect na bango to kende nango na nini soki bande ko mususu pe ba chakiye mal à l'aise akoba te bango lisusu te bango bususu te. Elle pouvait aussi ka koluka bango na privé akoloba ke non bande ko botala boy to boma moto to kende nango boy parce que likambo tout solution ezanga ate yango mona na ngamu na ngape na zolo ba ke non la dame est hypocrite. Pour il fallait ça dans privé. Maël est bien, il fallait ça dans privé. Atindi en privé. Après, aïe à longoli bango na groupe. Yo ye o longoli de bandeko na groupe. Après ko longola bango na groupe. Après otindi susu audio na kati ya groupe. Oh yo so longoli bango. Po ba yo ke lango wapi. Bozo comprendre place tout ça. Bozo comprendre la méchanceté. Bozo comprendre l'hypocrisie. Yo longoli bango na groupe après ndo ye ko tinda audio. Bino sou ma kolona bino te. Sikoyo mabe nini maman Marie Jeanne Bololé na Marina basali po na mona batu bazo sala batu mabe bandoki na moni banadis batu bazo finga bango po basali sortie médiatique wana il fallait pas petoti kala ka boito mon on dirait que peut-être Karine Pala elle est comment s'occuper ningini non. Il fallait pas étaler ba lo bakeno la personne là pe bo moné bo ngaza mutu te. Si ko bino ko finga maman Marie Jeanne Bololé ndeni parce que ya azaki ne véridique. Alors bien o ezaki vrai parce qu'il fallait pas toyeba ba longoli bino na groupe ezalaki ndenge nini parce que biso to kaka version ya koloba ke non to na binani bino lisusu makolo na bino na groupe te o ezaki eloko moko bato ebele ba sepelaki nango te ya koloba ke non ezaki respecté baza bana na yete.
siko atanga soki na yambaki pe Marie-Jeanne na ninge pe na tune question wana makambo ebima awo totika koyoka version te vrai na bino batu o babengana ezaki occasion o il fallait ba dénoncer siko bo fingela bango nini toke pa itozonga bino matière bozwa ezalaka ya audio wana ndenge balongolaka bango bosalaka yango matière loko babenganaka bango bosalaka yango matière siko bango baye kopesa vraie version ya koloba botala ndenge ezalaki boye baye kopesa vraie version bandeko ezalaki boye kutu biso tozalaki donc elekelaki biso ya koyoka audio parce que tosilalaki na ye bien après événement wana après mbutu wana tosololaki esili tokoma na bandako tomoni alongoli biso na kati ya bagroupe na kolongola biso na kati ya bagroupe lobi tomoni audio ebandi otambola na ngana yo ozotala ngai tozala nanu bato tokobenga ndeko mwasi nani hypocrite te mais non nde mo ezosala keno ifo toloba ngo nde mo mpenza oyo ifo toloba keno Karine Pala aza hypocrite oyo ye moko mama nani Marie-Jeanne Bololo alobaki siko mo nini yango bolingi boloba wana à part hypocrite bokoloba nini ya bino bouti kosolola après peut-être mbutu wana bosololi ok fine bozonga na ndako boye balongoli bino na groupe audio ebimi bino lisusu makolo na bino te bana mike kakati nanga na bino bandeko tomitia na place wana siko eloko oyo Marie-Jeanne Bololé alobaki mabe eza nini mpo na ye Karine abengi ye hypocrite atanga mpe na kobenga ye hypocrite abengi de hypocrite po nini parce que après événement il faut que comprendre makambo badeko il faut que comprendre après bango kobeta mwana wana basololaki bachaki na se nani na Karine Pala lokola bora na eza bor na ye bozomona place oyo mama Marie-Jeanne abengeli ye hypocrite tosololi bien tosilani bien bana tobendani mutu na mutu akei mais d'un coup kaka boye sans même kotia biso na temps ya koloba keno na olongola bino na groupe alongoli ka biso na groupe to sutuki kaka balongoli biso et après toye koyoka audio libanda yango na Marie-Jeanne abengi hypocrite ou encore nani Marina ce que donc ezolekela ngai pourquoi bozo bima bozo ya kofinga bango soit disant que no bazoba banini mais nga na moni place o bafingi te nga soki na koloba nazala vrai nesi mama Marie-Jeanne Bololé na ngambo ya ba question kutu ya mama Loketo azaki mutu moko ya ko répondre même pas alinga loba que non please to zapper parce que azu yango ba retour ba komi ko salele ba analyse yo solo la kana sila yo boye yango mona nga na lobaki yango lobi na lobi que non est-ce que boza vraiment mieux ou encore boza donc na minute boza ba to ça ba sortie médiatique te pourquoi kolobelo ko moko oyo moko s'attendra ki nango te e ko indela yo la grande famille beau aimer beau partager no zelana film na biso et kota natala 9e épisode so ina 9e épisode na obete dango analyse na natala na soki ezandeni vous comprendre la grande famille beau aimer beau partager bandeko famille bota please beau soutenir maman BBC beau soutenir pesa maman BBC pardon na o préparer makambo moko boye na ko sepelisa bino na o préparer alors bino beau soutenir nga ya koloba keno beau partager ba émission na biso beau aimer hein beau matisa banani ba vie et ko sala bien et ko sala vraiment bien et ça l'a vraiment bien malgré tous os senga que non tous ala wana pona film oui to boité netinga mama BBC ba émission nga na saka il est 40 minutes il 38 39 heure moko 30 heure moko 28 alors botali la kanga ba film heure moko botikeli nga pe publicité et ça la bien des soutien ka nga na zo senga bino hein des soutien ka na senga bino la grande famille s'il vous plaît bo sunga vraiment vous comprendre
Non, qui monte ma passe, comment est-ce que tu vas réfléchir? Tu as la bisogne son ignorance. Après, audio wana kobima. Ce qui peut bazaki ba femme moko boy bazaki pe na kimiate. Kaka le lendemain nango pe bazaki pe bat moko ba bengi pe nani ba bengi peut-être ata chroniqueur moko boy basali pe émission ba répondre pe mbala moko Karine Pala. Ou encore ba leki ate pas ta dit wana ta dit pas à poser bango ba question. Eza ndenge ni likambo audio eza ebanaki ndenge nini ekoma makambo ba audio et tout. Mais bas 8 ans, 2 mois té. 1 mois, il y a makambo ango. Si ko bango ba il fallait to yé ba vérité. Yé à salir bango publiquement. Bango pe il faut ba ya ko lo ba vérité publiquement. Si ko ça ibi notre passe yandeni. Audio wana ezaki manquement. Audio wana ezaki vraiment manquement oyo kaka manquement. Parce que bango baya ko ba vraie version ya audio wana. Et loko esali biso passe ezaka parce que on avait parlé avec la dame après événement wana ya mbutu elekaki. OK. To kabwani na kimia nyonso. Bye bye. To koma na banda ko balongoli biso to la la boye audio ekoti ya makolo na biso ni atali sute makolo bana 2 ans kakati. Parce que ba yé ba relater ba tout vérité o elekaki. Bino soki boko bimalelo boya na lokuta boya na vérité kasi ya koloba kenon ou encore boya ko démentir ya koloba kenon Marie-Jeanne Bololo okosi ezaki boyete ezaki boy. Mais bino boye bo bandi ko finga bato lokuta akosi nini yango na loba toujours que non vérité et ça la kadini et ça la passe et ça passe. La grande famille, tous à la wana les l'autre côté la 9e épisode na biso. Tout à la siko maman top nenga silami. Tout à la nani c'est qui Sylvie à cause de décision nini. Donc eza vraiment je vous dis calcul les place yo na di kamboyo. Ah, des places on a la zone ba kenon ndé il faut sous na découvrir sous belle vie. Étape otokomi na ozela kaka na yeba sikoyo niveau lisusu ya belle vie. Toko yaka awa lisuko sala analyse. Parfois ça fait mal bandeko. Comment nandeko moi ça zo sala musala na ye bien. Comment nandeko moi si nenga azo travailler dire ezalata bien mutu moko azo bundisa yo oyebi ke neza bitumba molimo mais oyo komi komona ngo physiquement boye et ça passe et ce que okoti sous na mozindo otali ba nani yango o bazo bundisa ye ka batu o ya approcha ka batu o ya asunga ka batu oyo pe abimisa ka batu aliana bango ka batu pe apesa bango confiance. Nde bakomi ba ennemi na ye. Siko kotambola na nani okolinga nani okotika nani. Ngana moni place Marie-Jeanne Bololo na Marina basali mabete. Tu vois qui silence ça tu tika kaka na likambo audio. Nzuka bango pe baza batumite me vimba. Na ngamu na bango ba yende ko dénoncer la personne de Karine Pala. Et ce que lobi que nous avons mutuamaïla olebo sala analyse bientôt sala analyse neti nga façon nga nazo sala analyse nanga eza ke no Karine Pala soki alandi émission nanga na fingi ete na lobeli mabete sauf que no na ozongisa ki bomoto na ye ya eloko ya sali wana ya soit disant karoker wana objectif nango eza o ya zo tambola nango te. Alors nous on sait voir lokola batu bakobima na buzoba et donc a na confusion na mutu na ye.
Ce qui se basé na ngambu ya bato bazo finga ba bimise na présence ya nani na objectif na ye. Nga na lobedi ne nga vérité, na lobedi vérité que bato bakoya pona ko flatter ye. Nde bato amabe yango bomo na lelo mama loketo azangi inspiration. Ba communicateur soit disant bato na ye bazo seka théâtre na ye. Bazo seka o soki ya kobina bina yo soki nzunza soki nini yango nazo yebate. Plus entourage eza ya buzoba, plus entourage eza ya mafinga, plus entourage eza ya bato sope ndeni inspiration ekatana kabandeko. Yango omona siko Karine Pala entourage aza nango wana eza déjà mabe. Ya koloba keno karoker na nzambe te, mais on sait voir. Azape mutu bako kozala na bango close te soki toza na événement boyeboni événement ngo na omona tina nango te bino ba mama mikolo nini boke no sala ta ba gym siko no zo ba pelise bango nani zoba nani mama Marie-Jeanne Bololé tout ça nini parti pris. Oh, ce qui est nenge basali ba sortie médiatique bongo. Eza matière ekoti. Nous, auto salaka sur les réseaux sociaux. To yaka soki na ba analyse, soki ba émission soki nini yango bilobelo to koma nango awawa. Eza que non, on to sala la part des choses. Na la part des choses na to bimisa mabe. Comme ça mabe wana batu ba yeba, ba sunto sunga bango ayeba mabe na ye et puis atika. Et non pas auto zomona oye mabeza mais bo betelango maboko. Désolé. Parce que Marina na mama Marie-Jeanne Bololé, ba ekopé ça fait version ya makambo elekaki. Soki ke no toza na plateau, to ko sala débat. Na débat na bozo sala ya koloba no bolakisi bo bimisi penza ke mabeza yaki awa. Te awa penza na nyokenaki nango mabe. Awa ifale okenebwe. Soki nous biso ba kronifuati oyo ba kroni mama to bana ko sala ba comédien oyo ba nyepe ba banda ko zwana ba zala kana ba réserve mususu. Lokola ba yebi ke non tangu na ko sala boye ko za matière ba chroniqueur mususu ba ko betela ngo maboko po bango batalama. Désolé. Désolé. Sortie médiatique ya Marie-Jeanne Bololé na Marina ezaki ke non matière ekoti to sa ile ngo analyse ko sunga Karine Pala ne loko wana fongoli wana. Mais lokola batuma ye les athées pesena pesende tondi na mito abas kroni fuati na ba kroni mamao pesena pese eloko Marina na mama Marie-Jeanne Bololé balobi ya mabezani balobi vraie version ndenge zalaki. Et ce que Hollandi côté à Marie-Jeanne Bololé, Hollandi côté à Marina, au mona kenon, Karine Palazzo s'est retrouvée hypocrite. Si ko boko bima bo fingela bango nini. Nanga muna bino kuti fallait kutu bo silama parce que vérité bimi ya koloba kenon Karine Palazzo hypocrite. Il fallait bo silama. Ola bo silama bo bimi bo bandi ko ya ne ko finga siko nani Poutine. Boya bo bandi okumisa mariage des rêves. C'est grave, hein? La grande famille, beau aimer, beau partager. Nous sommes là, toza wana po na belle vie. Bandeko nyonso o bazana besoin ko benga mama BBC na ba toujours que non numéro na ngeza wana, eza bandeko mususu mama BBC na bande ko luka yo ça fait 2 mois. 2 mois mena bara écran na nga wana nani ezanga ate numéro na ngeza laka. Numéro na ngeza wana, numéro na nga yango eza wana. Maman BBC, ça fait 2 mois na lukaka kaka yo enfin aujourd'hui na zui yo. Hey, bino bongo. Hey. C'est grave. Alors, bah on a besoin de sa maman BBC conseil, matière et voilà coacher pe maman BBC. On est là to boyate. On a plus besoin ya ba conseil na bino pour musala kende liboso. Obi musala oyo ba te belé ayaki na vision na ye ya bien mais à perdre abimi na nzela ya vision na ye pona nini pona ba réalité autokuta nango sur les réseaux sociaux.
Alors biso normalement objectif na biso eza ko ya ko détruire batouté to ya ne ko teleme la banti valeur ko ramener savoir ya bato ba vivre bazana ba mpese na mitu. Alors c'est au moins ça tous les belé wana to ke la film na biso na ba 16h30 film na biso ya mi ya kupa oyo to kolinga to e ba sort nanu ya bandeko Vini Cardozo, Mama Top, Mama Annie, voilà. Alors tous les belé pour na koyeba sort à Batouana. Bandeko film et beau partager, beau aimer et on savent vraiment biso bien. Alors tout coutani prochainement, bah bisous, bye. Après 9e épisode dans Ozonga. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.